Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Merci beaucoup amis internautes, je crois que nous sommes là dans la résidence familiale. Il y a Diana Makila, je crois que mon présence, il y a artistes et comédiens. Là nous voyons Mamboukou, Mamilo, les artistes sont là nombreux. Diana est partie, Diana Makila est partie. Diana Makila est partie.
Makasi na uzwaka mswe pana yo. Mes condoléances, président. Oui, merci. Tout le monde nous dit que on a évité sentiment Vous en avez émotion parce que on a des jeunes accueillis, 38 ans. 38 ans? Oui, ils ont une carrière ébélée, ils ont un batala ébélé, ils ont un kitoko nanzoto, ils ont un maïna makila. Donc il fallait que nous avons pu s'arrêter les moments. Asala musala pesa batu lumière za kina ngo wa offrir na bishura pande kuna hivi to kana sur scène où il toka ka bien tant to jouer na hivi wazala vraiment umona yatika bishura vangu vraiment ça fait mal président et puis comment bang ça pour te bang vous allez ba papa ba maman c'est comme ba jeune et comment bang ça oui ce que mutu azobanga te c'est que mutu wana za mokuté donc lokola mutu na komutala na yebi lobi pengai donc il y a bien un micro bouton ni bato mususu donc c'est le ko zobangisa ma to kolo bane parce que mutu retourna nzambe na minute azate atotuni nzambe wa biso keza volonté na ye ça sala ngona ngeza mais sauf que biso bato to tikali et loko na biso ezali ke comprendre que le mutu ko kende et n'importe quel âge il ne ko joyeux ko kende do bongama o yebi lobité donc zala pena malamu na bato tambola malamu zelani kamune sonata na yo salama kamune sonata nzamba pesio uiza moma nango ko atali waso ilio to lelo na kimia bato ba na souci pour merci eza question bête bolimisa ngai et il paraîtrait bino bato théâtre beaucoup na kisi makasi ko lika ba musicien bon terme moko lo baka na mokili bato bayebi ke muyaka moko finisa bayaka nyonso. Donc le but déjà bata théâtre, mais surtout tellement bata théâtre au monde va pasteur de la foi, au monde il y a des pasteurs, il y a des bateaux va responsables bien bateau banda théâtre ko ba DiCaprio na âge 7 ans. Donc le là comme que déjà ba 40 ans na combien de carrière il y a musala on a sali. Donc bateau mususu na mukutu pété. Je za ita mususu na botameti. Donc c'est ça nous ça par rapport que qui sait ce que mutasimba qui sait aroyeba na kasa so mato kita royeba na mais sauf que biso na théâtre oyo DiCaprio ayebi oyo azui pa papa azui pa yaya ebe ke tala ya moto nde ya ngole sa moto tala moto nde tumbola ka moto donc vraiment ce qui bato bana kise ona ngana on demate parce que ngana ebi ke na banda musalo muke na ja seto bandi succès oyeba ndeni ke kiso ngeno simani ko ya succès ko ya ni donc vraiment na moto na ngai na kwa na ngote na ebi na ngote na ebi ke ba comédie bana batala na bango et c'est ça musala ba osala. Merci, mes condoléances. Merci. Voilà une dernière question. Une compréhension, maman. Parce que tu as gagné, Angela Bongo, Ozapi, Ozawapi, Angela Bongo, Yolanda la Batou, Maman Mikolo, Nakogate, Nazala Fiata, Zéla Moana, on fait ça à 50, Zéla on fait ça à 20, Diana Lagaï, Maman la Sangio. Thank you, Diana. Diana, thank you, Mama. But the maison sont cas. Diana, so kissing guy. So kissing guy.
avandi esengi alala so ere kaka alali mpe mpana nga kwa vaidea ate ezalaka na lola olamu mpe ezalaki ebele bon omoni toza awa nga na na famille diane na famille bandeko mosu mpe bana famille na bango ozomona toza na bafamille siko problème eza awa soki lolwa eza makambo nzambe onga na kotuna te koswajana kosona komotuna efona nzambe nzambe onangani na baka kembo masanzo ezolema nzambe nzambe yenuka yebi ta oyo azwaka moto oyo Ok, merci beaucoup Yannick. Ok. J'espère que les gens sont payés de même donc, perdre le corps, c'est facile. Les gens ont le voir, c'est tout à fait normal. Il y a plus de choses pour tout ça. Les loups, il faut que les loups, les c'est tout à fait normal. Ceux qui m'ont voilà, en tant qu'artiste, on a maintenant il est bandé. Non, c'est kimia. Je suis parce que il y a des qui sont des natures, il y a des qui kimia il y a voilà. Donc, je suis TP. Maintenant, il y a des qui donc, maintenant, nous sommes dépend de ce qu'on met dans la décision finale des appels. En fait, à cause on a une prophétie, à des prophéties, mais ce qui nous a mis à l'objet, non, ce qui nous a mis à l'objet, oui. Alors, il y a des actes qui nous ont mis à choix ya déjà choix ya liberté tout à libre donc parce que biso tout peut to église mon côté biso nyonso peut to boita mso kusambela nzambe mon côté mutu na mutu na choix na ye mosala nzambe pasteur de la foi tanga asalaki abe o nyonso ye mokasa santa non nakoki kokende participer tozalaki wana oyo mpe azalaki te mosusu mpe ta mosusu mpe azalaki na ye na posa ya koya mémoire empêchement mpe esalamaki donc c'est tout à fait normal donc bokoponela moto église te bakoponela moto moma ya kosambela te mais tout le monde ayebi ke il faut prier. Merci beaucoup. Les jours où on a eu la maladie, on a eu la maladie, on a eu la souvenir ya malamu mpenza ya jana eza ebele aza film oboye nakati ya monde ya théâtre ozali na rancune na motu te ozali vraiment na rancune na motu te peu importe même bato mosusu bando okoki baproblème eye bande koloba bande problème yango ezaka soki mpe na mobele ya motema kufa nango kaka boye yango naosala biso bafamilie te eza nango na utilité moko te na importance moko te na te on a la problème avec les gars, qui n'ont pas c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que nous ayons non, c'est pas normal. On dit beaucoup ça peut vous voir que vous comme le prophète même. Maman a biso Saratola Yambaki apesaki message oui apesaki message pour la comédien après liwa ya papa na biso Di Mario ba comédien message ba kufa mwasi moko na mibale ni vous pensez prophétie ne kokisa te yango tozo na bino bosolo banini bozo kanisa nini pour yango parce que déjà tout le monde pour la kufa aza mwasi la Bible nous dit ce qui est révélé est condamné. Tu vois? Ce qui est révélé c'est condamné par la prière. balobi po boboya koyoka
maloba oya moko na bino zela aussi ça m'a prophétesse prophète wana lobiki après papa Ginario misa ko tant le prophète a monaki balobi confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous serez affermis mais en ces prophètes vous réussirez n'est-ce pas tant le prophète a monaki il faut ça il faut ba bato nzamba alaxi yango n'est-ce pas ita ndeko nanga neti ngana za betuke nzamba alaxi yo osani ni banga nzambe luka lo nzambe ngapi na osani côté na ngai ko pena lokelo nzambe oyo moni bongo ekaka na etando eke lobi otangi pe ba famille siko foto ke prière mais boluka te bosangana na eza nango mpe babete bato bakendaka bango mpe basangani bongola mpe basangana ya bato bakokenda oui moto na moto aluka eloko ya nzambe mama nzambe abimonisaka na faso ebele ozo comprendre il n'est pas dit kaka ke nde naza boye ke balobi tokende oluka eloko ya nzambe peut-être ngai nakende aluka ya nzambe na ye moko boye yo mpe luka eloko ya nzambe nona ndenge na yo comprendre tobwana biso baprophésie te mais ntango ozwa baprophésie mpo na biso luka ntango nzambe alobi ke tuke moto même si le bilan est entendu étant donné que le bateau n'a pas été nous quand il y a en particulier c'est fini ni pour le baralo bon ça ça se comme bien bon ça se comme bien parce qu'on dit ma ngote na prophète autant on moni prophétie nzamba la kisio au lukanga nzamba lobi nanga tambola peut-être tambola inge bene je comprends ça va. Naza journaliste et puis naza cinéaste. C'est-à-dire, il y a des journalistes oyo, peut-être à côté à peine à CNT en tant qu'acteur. Il s'est familiarisé, vu qu'il y a amitié ou entre les journalistes et les artistes et comédiens. Et c'est qu'on a remarqué, artistes et comédiens, ils sont dans le respect à prester. Dans le respect à prester, tu peux imaginer que l'eau et Salami na mort à Saint-Joseph. Mutu ba ote ba micro pour ba tous les ba questions moko ya longoli ya ke pour non la que boza et l'autre côté. Vous comprenez? Mais lorsqu'il y a un problème ou quelconque et comment kabana pour sa presse. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Or ils a loi ya nature. On les a prophétie. Vous comprenez? On les a prophétie. Prophétie malamu ils a que so yé bon tout moni après cas du motomoni papa artiste et comédien boye kombo boye akufa ya mobali ya mwasi pe kombo boye o mutu atatone na kati ya évangile wana lati évangile na lati nos manteau ya sacerdoce na kati ya évangile nous avons ce qu'on appelle parole de connaissance. Vous comprenez? Parole de connaissance et puis nous avons la prophétie, nous avons aussi la vision. Oh ya loba keza mususu prophétiser. Le prophète ekolobana wana ezake loi nature ezake muto okufa bat ba okufa kaka ekokoya kosala après une année moi ça kufi après une année moi mbala kufi président parce que alobi bien que non moi sina mobali ba rolanda ceux qui totali liwa ya pasteur Gima yona ya maman tout le monde elandani elandani te muto aloba muto akosa te que au prophète moi alobaki après liwa ya kadiongo et à moi ça okufa nani encore ce sont des mensonges, ça c'est pas la prophétie. Naebiso que c'est la loi de la nature. Loi de la nature tu dis que moi mobala kufaka moi ça kufaka. Et ceux qui mobala kufi moi ça kufi, c'est normal. Et ça prophétie prophétie fallait ya tangela biso kombo que comédienne boye, tout comédien boye, on les a prophétie. Ce sont des commerçants. Ce sont des commerçants. Pas le moment nous sommes des chrétiens. Tous les bandits béré, tu examines des chrétiens. Ouais, ce sont des commerçants prophéties. Quand les lois sont à autour a vu sur révélation, il y a tout le monde à l'autre et vous savez le boulot parce que Azapena ngolo monnaie donc maintenant on a ma vidéo avec boulot et salani baba tanga nyoso ba ko ba star mo boulot ezala kaka matanga masha ko boulot ezala ki dans la grave vraiment par rapport à ba te par rapport à ça te masha ko ala ngolo te
Diana Zangolote. Moi j'ai été hier dans la résidence à Diana. Il faut mon andé, batu babande koya. Oui, Bakombo Ekeseni, c'est-à-dire. Oui. Et Tanga, on Diana par exemple, na Elombe. Différence c'est ça que Diana za mwana ya Elombe, Elomba za papa bimisi ba camarade ya Diana. Par rapport au Nesco, il y a c'est comme au poulet bimani. Il y a tout au Nesco, on a alors vraiment. C'est comme au poulet bimana famille mutango te bimana famille ayo. Vraiment, Kishasa egoninga la suka aliwa. Te Kishasa ne egoninga. Ba mine le roba sans souci ba kufa. Eh papa langa. Ba tu mine le roba sans souci ba kufa, ça fin du monde te. Et ça fin du monde te. Oui. Meilleure des choses, il fallait l'obake. Ceux qui 7 comédiens, ou ya lobby 7 comédiens, ba okufa. Ceux ba kufi, liwa ezali sou te na ngambo ba comédien ti yeso oya. C'est ce que moi je pense. Yo solo bi que soit 7 personnes ba kufi, ou etikali ba obela liboma. Et ça loi nature. Il faut le bande que après qu'on kufa 7 personnes wana ba comédien ba okufa lisouté. Non, lobby c'est non sacrifice, ce sont des mensonges, ça prophète Ezekiel nga junior mwana beza mensonge. Mboka eza ba problème ebele na mboka. Aya pe sa biso professeur, sa biso le Congo, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Voilà c'est ma parole de connaissance. Merci président. C'est une fille, c'est une fille alors finalement si kaka mba on déjà kala na lobi alors pour éviter ni ba problème au moins tous c'est pas problème nazo na pour na biso ba internet parce que kamboyo yana ngozo tina te tout moi kufia fait tout tika pour non ça même je peux so jana kotika ba dossier ba makambe bandi surtout yango pe là si ba bochena les tika c'est sur internet oui là mais na kokana nga sur best na kokana nga sur ranking te pour le problème na pour la prophétie na ça déjà non non moi tu ne vas pas ça pour ça ni tout tika tal de na kotika tu vois là le ba na peut-être ça ma comme tout ma connaissance de le rôle de ta cara mais sur qui là tu as le matin et que l'on va tu peux éviter ma tout ma kanisa to ba tension tout ya na sur ma cara parce que la cause ya agression là ça qui va bongo la solo a tena pardon ça ne se pas bien pour faire Diana tika bongo ça mambo ça bongo on nous ça bon peut-être que vous allez voir mon gars de la oui dans le qui a été de faire acheter quand Diana ça et arrêtez totika bon moi quand même ko ba ni c'est ko ba ya gadi tutaka na kintu la Diana moi wa na Diana ndio ba Diana mabiki abana ba tsona depuis ka to resorter ba ça va le faire dans ile Mesdames et messieurs, je crois que vous avez remarqué Toko Tissikor déjà na kati ya mort. Nzoto ya Diana écoute na kati ya mort. Vraiment ça fait très mal. Ça fait très mal. Makila Diana. Condoléances. Oui, tout on a mort à la 51. Les accords à plus bien l'impression des animaux. Et il faut acquiler. En fait, vraiment, c'est un cerveau.
On souhaitait matangani les kandingeni parce que des fois moi bah des gens que ça me souhait na yo en tant que ndeko à moi si on fait matangani les Mbote ndeko Chuke. Chuke lo mboto moko na Tifalemba. Diana aza moko ya artiste comédienne ya Kaya les Érudits, mais aussi na fait de l'amour. Aux occasions ya ko jouer ensemble. Babiso na bino na fait de l'amour. Moi ba impression na par rapport à disparition ya Diana Makila. Papa Junior, nazo kana mna pasi parce que Diana azalaki ndeko ya madame celui sur les bien la comportement na ye na ndenge lo ndenge na ye kozala biso ça vraiment passé parce que ngala comme résumé tout ndenge dans la fête de l'amour c'est ndenge ça dit que c'est pas biso na ndenge zala ti de là qui ayo kende ça va passer ayo ba tena ko ba nini na ça nini bien c'est ça kana zo ça O souhaité matangani les kandeni parce que le comment mona o pakosiko o ANTPC o to kanisa o Chaka Congo. Mais ba weli là. Mais bino attend jeunesse, attend que jeunesse pour le bien. Mayo, Mayo. Mettez fort au bas jeune, jeunesse c'est ça c'est fou. Ça nous a jeunesse. Merci beaucoup Isma Oza et moi Loba. Jeunesse et ils en ont cas mon jeunesse bah non jeune on les menaces donc on a manque de jeunesse donc on a aussi dans cas surtout mon appris ça de la comédien le fils de moi qui pour ma voix ça c'est qui solidarité on est continué en tout cas Ok, Moussika ainsi d'Isma. DiCaprio encore une fois de plus sur un mot par rapport à Liwa et Diana. Ouais, et là, on a des familles qui sont construites là. On a besoin, on a pour ça d'atteindre la voie, on a besoin pour baser la organisation, on a besoin. Et bah, bilo ko yo aussi na ba jeune. Makambo ya ko Urazela. On a musala na biso. On a l'intérêt na biso. On a musala au kusala. On peut aussi même ba jeune bazala. On va le kaba pasala. Musala au singeli ba jeune bazala. Vraiment. On singa na ba papa na bazala kia maramu. Zala kuna bien. On s'associe na ba jeune pour tout ça. Merci beaucoup. Nous sommes là aussi avec Terre de Talent, si je ne me trompe pas. Président Zuma, Diana ne plus, bah impressionnant. Ouais, ça va, il n'y a pas si. Comme on a Camille, on a Kilaye, il y a aussi qui a major sur le film de la dignité. Aujourd'hui, quand même, peut-être Diana, vraiment passe. De la carte Diana, on a Kina dans ce segment. Merci beaucoup. Flore, un mot par rapport à Liwa Diana.
cinquantenaire touti nango na Saint-Joseph. Donc voilà, tokesi kosala ba tosala ba programme te ba journée pour réunion beaucoup sala. Merci. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.